Et pas vie bipoli fumutaku. Combo ya Victoria eza combo ya bipoli. Oh mais oui combo ya Victoria eza bipoli. Que sernde abaksaki Eleison. Azwaki Eleison wana wapi na orchestre na banga ki kwiti zaki Nzube Eleison. Oh abelo rango monzemba pasie. Wabelo rango babati balinga kita na mimpesa ki ngai mobimba maso wana wabelo rango motema nanga eme natikali sema mboko pamba bozongiza tika bipale mama natikali oho maboko mpamba 83 Yubane Victoria neni na 83 tu étais quel âge? 83 wana basali Victoria pembeni na biso wapi na njili na quartier mais Victoria salama na njili na seta mwana mdeto na njili awa donc Victoria salama awa na njili mais na quartier tong na mata podium tong na mata podium ezaki mvule mpasi zimene nandi makite o nandi makite o nandi makite o melelo nandi mi. Merci, amis fidèles internautes de cette émission à la découverte. Aujourd'hui, votre émission à la découverte présentée par Selem Moukoukou et Papa Randy, je vous aime. Je salue toute personne qui me soutienne et toute personne qui m'aime. Et à ce qui concerne les gens qui me soutiennent, je dis déjà à toi, Cordon Pichu, je te salue, et Cordon Hervé, et Papa Mayales, je le salue aussi. Pourquoi pas penser aussi à Fiston Kiongo, je dis déjà félicitations. Yakubo Tamon, Kitoko, Tobengi World, Topesi Petit Benambo Tebele, Topesi Nana Sakasaka, félicitations. Et rapidement, cette émission à la découverte va recevoir ou faire la réception à qui? À une grande star de notre pays. Et il faut savoir valoriser nos artistes. Rapidement, je dis déjà bonjour à Pati à Santa King Junior. Ouais, bonjour, Selenge, Selem Koko. Ah, ceci Selenge. Bah, il sert à et puis, dans ces pays, donc, au Sali Bena Venezuela, il y a temple. Temple. Et donc, il Sali peut perdre. Merci, et Sali peut perdre. Pati à Santa, Ozalaki, trop bise. Na début à na biso siko to commune en 2021 na zo qui en Roumain na yoté rapidement na souhaité mes condoléances pour la King qui termine les 13 na ba meilleur veille année. Oui, merci. Donc toutefois na merci gaga. Na mes condoléances na merci. Na ba meilleur veille, merci beaucoup pareillement. Merci bon tchaka munoko bon na maboko bongo incarna Kester mené. Non, eza nene na ebisaki yote ke kovanda na mutu ango kovanda na mutu ango oyo bolingaki trop, c'est ça, kovanda na mutu ango bolingaki trop, donc c'est ça quoi. Merci kovanda mutu bolingaki trop. Pati ya Santa yo salaka olobaka mingi okopia mingi ya malamu ya Kester ya mabe obwaka mais mabe moko tomoni Pati ya Santa, je le dis que bato balingaka yo ba comprendre yo poza moto wabelo rango soutenir Victoria te ou nini bomwani te présence te mais boza orchestre est-ce que boyem pas pe wabelo na mouvement King et pas King mais on dit mon embelio. Oh wabelo rango monzemba pasie wabelo rango babati balinga kita na mimpesa ki ngai mobimba maso wana wabelo rango mais oui cartonna mabe na titre disque nango titre album nango ezalaki maillot jaune. Vers quelle année? Maillot jaune on se comprend. Non
83. Yo bande Victoria neni na 83 tu étais quel âge? 83 wana basali Victoria pembeni na biso. Wapi? Nanjili na quartier C. Mais Victoria Salama Nanjili na 7 awa. Mwana mdeto ana Nanjili awa. Donc Victoria Salama awa Nanjili. Mais na quartier 7 et pas ba vie bipoli Fumutaku. Kombo ya Victoria eza kombo ya bipoli. Oh, mais oui, kombo ya Victoria eza bipoli. Kester nde abakisaki Eleison. Azwaki Eleison wana wapi na orchestre na bango ki kwiti zaki Nzube Eleison. Vous comprenez? On a premier on a orchestre na ba caisse on a autant bazana ba jeune ba petit dimi. Ba wana ba sana kekete. Nzube Eleison. Alors ton ba sangana ki koto yo ba na Victoria ya bagisi Eleison, Victoria Eleison. Vous comprenez mais Victoria Salama donc Victoria Eleison et Salama na kati Angile na quartier C. Bandalité. Bandale kenda ko kende. Bandale kenda ko kende Victoria Salami na Angile na quartier C t'es pas ba vebi poli. Fumutaku que son âme repose en paix. Vous comprenez mais Babylone mususu rotuni ba mbendre ka pumba misusu ba expliquer en réalité oté. Bien on ba bango tende. Amenga na bien pour na sala présent. Pour na sala wana. Pour na sala wana. Donc maintenant on a question aux arana nos mineurs. On a question aux mineurs donc wana nazana donc peta Dimitri. Wana peta Dimitri donc petu subna Dimitri. Nazolanda Victoria. Nazolanda Victoria. Ozo mpa na kiso na uti chic wana ponga na tangi punga primaire na tangi on a Sainte-Thérèse. Bana ba sa wana. Nanjili ko oh. Nanjili primaire na tangi on a Sainte-Thérèse tout primaire na Sainte-Thérèse Nanjili. Na 7. Moi logo salaki na famille. Moi logo na famille te père nanga ki grand prêtre de Likunzinga. Grand prêtre mutalar a série wana. Vous comprenez? Donc yango moni to sala ba koto pour père nanga ki mutalar. Pour ba série wana pour vendre na 7 wana faut ba batal ba mutamakambu. Alors père est-ce que série wana do sala na Air Zaïre et puis mtado tindika ba Mikili. Il faut que na vacances Mikili. Mbala na mbala. Timba moko. Mbala na mbala. Mbala na mbala na beta ba Suisse na beta ba France na beta Angleterre na beta Italie na beta Belgique. Vous comprenez? Na beta ba pays wana tengo na beta ngo yomoni ba kapumbe bela ruta saison yebo na otalenga bi adio déjà non tonga na nyata ba série wana nanu kututé. Vous comprenez? Nanu te ponga tonga ke Mikil même ba vie caisse ba na kini. Oh, mais aux ondeni. Tonga na ke Mikili ba vie caisse no ba ke Mikili te. Wana nga Mikili déjà 80 ans na Mikili. Oh, père na nga grand prêtre wana oh kabela ba biye ba ke ba Mikili. Bongo sigo biso ba lifan. Poto ke ndé congé na Mikili père grand prêtre. Donc tonga na ke Mikili e belé ya bato ba kinana Mikili te. 80. Oh, est-ce que on a posé ça na ngoya osana te? So na posé ça na des mouvements o idande na Mikili kala. Nina dia Mikili kala bato ba ya ba chape ba likonda ko na dia Mikili so ki ndeni nga bi rien mouvement na ngeza luta continue a dit faut na sala ba faire on donc na yango nemte mimsanga bina ke na bango to ke saison et puis famille za ba ko to na ya danger so pe na lobi pe ke non na gazé bango pe ke ndeni ni bino di ba yuma bokangisa be faut na sala Venezuela na okota ba ko to na pe na ndenga nko mais lokola naza na boule na ngai na orchestre aluta continua nde yango moni donc naza marqué wana. Merci Midemboni ya Maman Karine Kololo, merci infiniment aussi à Doudou Basikila de Paris Gauche de Sali. Moni ba tu subi na bino lelo bo sana bango ba face na ba biso yo boy. Ba série wana muso azana ba kota ba kasumbalesa. Ba série wana za ba kota ba s'adresser na nani? Dis-moi la vérité. Yango za libanga za ce qu'on a mulili ba betio siko planning eye. Est-ce que vous avez une bonne relation avec ta Victor Amingi? Relation za na ngoya, moi relation za na ngoa. Moi oya baba o siko ba sepelaka pe na ngo sepelaka na ngate chikicha cha musuta gistondo. Et là fini. Amusuta gistondo. Mais na suti bangoti. Amusuta gistondo donc retrouve à Wiriko. Au poussa na kutu donc 11 na mbunzu ko megade. Vous comprenez? Aux la conflictualité, parlons un peu de la relation entre Pati à Santa King Junior et Anthony Sampaio. Te kotangela nga komba Sampaio te kotangela nga komba bambendre te
Vous comprenez? Quand on a un mendre, tu as un petit frère propre, na pire boule. Il y a bien petit, bien petit, là, on a petit. Mais on a beaucoup de que les meilleurs gagnent. Vous comprenez? Bien affilé, que les meilleurs gagnent. Vous comprenez? Relation na una Gage Star. Il y a le 13 na nécropole. Samedi, il y a nécropole na tombe vala. Otala sigo banzinzi ba Holandanani. Babwagi sigo ba manga pena botala banzinzi ba Holanda manga nini. Le yiba on a gwa. Oh, mais au moni bino bino et loro bino ba africain bo koma ko bulega yango. Yo mundele. Oh, mais binga itala minga na se comporta comme un blanc. Oh. Ngaso na vanda même na bandeko na ngane na vanda na ba mise na ngonde mundele. Mais bato siko zo tanga baka pumba no zo tanga. Tala rosa na pacle pe na panti bo mutazo lela zo baluka na babele bo etali ete. Yango na lobaki esprit misu ya mabe to boa ka meto zo ya malamu. Vous comprenez? Sampa yo azande onanga. Mais botangela nga ete na be mission na nga. Botan raté pourquoi? Parce que ayebi bien na lekié un point intérêt. Ayebi bien que na lekié. Le kende, il y a un orchestre. Nous devons être Victoria. Il y a un orchestre. Orchestre on a dans le. Il y a un orchestre. Oh. Il y a un moment où on a émission pour comprendre les vérités, réalités à Maramoutou. Luka comprendre pour kanisa kozali parti à vie na ngai. Okoki koloba nyonso oyo okoki koloba kasi oyo toza nango jamais okoki kozwa yango obotola enkoma ya yo et puis vérité jamais okoki kokima yango banjelu bake siko mouvement ine wemba ba plan na paraluta. OK, on fait toi qui est thératique. Yango na lobi na ote jamais vérité bakoiko jamais obombango. Donc vérité ba bomba vérité te eko bimara ga les 13 ndé ya ba vérité ba faire ngo. Merci Pati à Centre les 13 to ya pena cameraman abiso to vérifier ce qui est en Denisco. Tout que non malé mais Pati à Centre tu as fait le featuring avec Félix Soisé quoi. Yo disque na marché te. Yo eloko te. Comment on se koye manayo? Affaire yo. Ngodi. Affaire a indusat. Inusa yoki binaga ebiti ya luganga yena mikilia mabi mais mutu wana non en tout cas faut boluke na ngati point tango yekine ayekine ga effectivement pona ngai tant to sal nae nzembo na studio to sali clip nango mbala mo tanga zu clip abimisa après cha zu pepo mikili ti lelo depuis to sane clip tango vidé 2-3 jours azongi mikili ti lelo depuis kenda donc ayaki pora ke no kutana ngai vala akutana kile manzao akutana kukuta akutana fumvulu vipero osoko nyasana bakoba yo sarana ba megati webi fumvulu vipero est-ce que bi fumvulu vipero webi nyoka demitu c'est pas une raison que on a guatro parlons maintenant fumvulu vipero nyoka demitu. So on prend so na yé koto so ndiminga to tsigal no mutu eke koto so boy na dodio na zone sus na continent nzela yango moni makamba evala ba yebi na bango ke Pati ya Santa King Junior yende kolo makambo oso comprendre mais po ba loba vérité pepe po ndima na mitema ba ndima elo moi lo na lobi no. Et on a mutumora lobela bango a fara boeve nanga maître Adrisha motomètre oso comment wana pire na biso via ya pena bio di petso aleki bango te puis wapi liboso parler papa wemba na kandakanda na nyena molokai olo bango boy non di Pati ya Santa danser. Si on a la kini, tant que vous avez na kekete, na kata ki kwiti na kekete na mabela ancêtre. Bisiga place sur ma cam. Na soki siko kombo ya King Junior. Pas kuku pemba. Pas wapi tant na beta ki intention na talabi mais peut-être kinga likolo, atikeli nga makamon likolo pona récupérer on a kitsango la passe. Mais a récupérer ga on attaque Vincent. Nda pesa kombo King Junior. Ils ont vendu. Le PC combat King Junior.
Aux gens de quoi Kester te tata te maman te o comment Kester bondengani te ngana ko marque te to se belé sampayo soga ya vandelo ya lobel mer ko yembe ozaloko la caisse te mais soga vandi même lobel ozaloko la caisse soki pas toujours na ye popolipo soga ye caisse mais sikoyo kingo dingo dinde ya ngumte pesa makambo soki Bobby Ronaldinho ya vanda zoloba caisse on se comprend mais sikoyo et puis à part petit nanga Bobby Ronaldinho yende penaza na vérité mabe o ezana Victoria mutu soko salelo rono ya malamu po ondi po bandima ah OK donc mabe ya ngwana on se comprend oh mais selengo salelo rono mo boya bien o sel legal na yo bat baso ya pe belozo te ko ko salisa moi ko sala na kota koli e o sala na donc kotise les kota kota mais siko bango bazo ndimo te bazo kemba ba olela mia mais yo zo kotisa likonda ta degré kindoki se comprendre ta degré kindoki aussi mbongo aussi ba production belé fois jeune orchestre aux ana discuter au somina mituka sur le nom de King Kester Menea aux gérant ngene te na sombi mituka te na somba moi pauvre ketch nazara na ba jeep te nazana ba King Kester Menea te o na kombo evalada na kombo ya aluta continua koyeba kosolola on se comprend bat ba ya te ba interpréter le mal et pas na bino ba chroniqueur nazana ba mituka te on se comprend na mituka te boula te loroté et loroté mais avec Dieu le Père tout est aux ala normal on se comprend ba toi na ba ya te ba na baba na ba ya na ba lokuta te maloba ya ba mauvais ma MC na maloba mo boy ba po ebi ke ah selenga ya mbanga vrai na betelo mo ba parti à Santa yangelo na lobi ke le 13 février samedi na nécropole sokoye otala bandinzi ba Rolanda nani et puis vous allez nani agi na nani alegi nani na nini Aujourd'hui message à King Kester et à mort ya King Kester c'était comment et nana benga ki on a 6 élés on a 6 élés 6 heures juste et puis na donc nagi na phase au lion nana benga ki Master Kester njoka 6 Massa ne pena mi d'avance na ye batang ba betana ba ndule ba depuis ba kekete sko yem ta benga ngai pas na kini yem ta benga ngai ah ape abengi ngazolela abenga bidilu ngabia ave mauvais mbala mona telemi boy bana na fongole crantino bana chesko e crantino na ndota le crantino boy pa ah il va la bela mole kanzula mago na talib na donc na France 24 na France 24 ba journaliste ba olobelango vraiment na bia voilà charge la nyoso de sigo wana sigoyo aluta tozaka na ndako ndele wana to na ndako ndele et va la sigo adaye tant on vient que ça daye a sali daichu ah bon biso bena baya ya répandre tala au moins bana maya ba comprendre raté ngenge oyo bomoti na beta bon ba tomba maboke et uta wapi et uta na palais du peuple et uta na palais du peuple et uta na ngote place moronika na palais du peuple oso opana ton kangam na bayaya bon bayaya to je palais du peuple soki ndule soki to robeta to beti so pe to robeta te to saliga phase olongo na bula matanga to sali zongisela tant comme na pays du peuple joue corps et yaki on comprend eh oui na togena na Bracongo mendeni photo beta tala Bracongo ba chef Bracongo ba Bouddha ote toi na programme na biso banini tout ça boy na boy tokena braliment te bozela nanu bato ya bato bazana bato ba sponsor na biso ba beta na après bo beta ah mais comment on a lisa nzimwara Sparta Bakulo obi Sparta Bakut le roi Sparta Bakaza mutama kelele trop kuna na côté cercle zalaki bazo sala messe yazo cha makelele allez ande kimbuta ye akangie bi yozo tama makelele akola ye banini baba papier avec non ya programme ça nini ekoi ba petit benga na kina bango ya libota basu ba papier wana tant ba bandeli listing bakoti kombo tant ba yeko benga pena bwe ba kombo zanga bia pepele na faze na pelouse batu ba beta na bango mais tonga na ko mata na podium
na bimisa na bato baki na kata na bato baki na kati ya palais Menzemoni banzembo nino bandaki nango na bandaki na désir pourtant mouvement mati ba boudé bango ah diboni ko dio su banani yango yo wana nga na selembao siko bango baza babeta na boy oh ba boudé bango na talaka ba pecha côté kuna ba zulu ba boudé bango nga siko na tomboli bashi nga bi le petit ba boudé nde ba yaya c'est bon pepele mbamo na ibsikaka petit na nga moi soliste te na ibsaki drummer le quoi qui pembeni na bendika kaponga bi di bobeta désir pona buka bango maseke mbala mo po nga ba bula ba seben ba ninga bobeta désir po déjà si ba boyi bino mais nga mona ya pona ndimisa bango sikoyo ba banda désir bo tong na mata podium ezaki mvule mpasi zi mene yo na nyango boye na beta désir fida boye ba to beta sanga mabala commission a to ko beto kosinga siko kosinga mfumu nde wana place ya ko buka nde siko pa di peuple mukare kop e buka na biso wana place ya ko buka makamba batu tout tone ko kita na podium boye pa muto amemanga na mapeka na yebiete abalu singa palais du peuple na tina cercle vala na simbi cercle et puis na le seul mission abete kuna simba ki cercle vala puis na bezango tant on a zobi me bachenga siko na mapeka ti 3e mairie na Kangi boulevard on comprend na Kangi boulevard et kangami triomphal to bimi na boulevard Lumumba boy kangami babite di mutu wana façon ngabo batindela nga moto ya wana banya bi non zonga balusi carte zonga soupa di peuple colonel Moaza qui on a libéré l'Ikonda bi non c'est la petite ba bae bani ba fazer dépôt bazo obeta suna moi to ba parler nga to na parler nga si bango non bobuka na teme o monika ka ola taka choma ne wana lo mo tenzani kango ka ebela ko popola après bon to zonga na moi wana siko tong to zonga tokutaka siko muta obeta nani muto nani andi poto faire rigola oui oh bon la raté non la faire rigola to solate tu es manaï tu es que tu es manaï bon surprise oranze moment faire mbaraboy toyokana kina malamu tolobaki tokobalana lelo banguna bakoti olingo esalimbo ngwana yakama tu es mangona ferret à la découverte na ferré on comprend on va série balongo maison mère avant avant ça la mouvement na yewana ko chara pepele kitoko trop JDT ku tout ça ne featuring kalater yemta invité ba yenda bengi ngai yo benga bango yete mutabengi biso to sala featuring wana eza GPS maison GPS ndem mutabengi biso to sala ne featuring vous comprenez maison GPS ndabengi to sala ne featuring bon le rôle ya ça na ba programme na ye ngana bise na bitala papa problème te yo sala ba programme na aussi lisa soko vide ba sala ngaka bengazi na sala venenzuela indusa vous comprenez indusa pour nous a trop sûr na yo pour na danser qui t'a dit que ça danger Nzambe Dieu le père et puis Nzambe sera ndimio donc Nzambe sera ndimio ba satan ta ba bloquer rien oublier ko pasoli bango webi film commando ya Mbodia mwende tipa ndo dusula ba mir donc Nzambe sera ndimio ata ba bloquer onde ngwana bandolika lo radio wana Ozana 7 titres na disque nos obimisa chanter avec qui featuring na mututa na mouvement na nganga mo la mouvement ba mission ya ngai na mututa yo ka ba benga ko benga baninga te aux égoïstes mais na benga baninga yo kana omoni les problèmes ezanini musique faut koluka oikoyeba musique vous comprenez faut koluka koyeba musique moninga ndena za na mouvement ezana ba chanteur o na travailler na mouvement oyo akokende même na ba mouvement tout na monde oyemba akoke ba mouvement tout ya monde ba oyemba pourquoi parce que ça ndenge vala azalaki
Vous comprenez? Est-ce que Eva la benga nani pas ça ne featuring? Kester la sagi featuring na part ba benga gega. Vous comprenez? Ya benga nani pas ça na mutu featuring. Pourquoi? Parce que besoin ya mutu ya roya pona sala na featuring ba voix na tout na zanango. Parce qu'on a benga su mutu comment? Trop fier. Non, petit nanga aigle ya to ça no featuring et ta voix na za awa. Petit nani? Aigle. Que ya to ça featuring ba ogeza awa. Vous comprenez? Donc merci Fatia Santa. King Junior, toko somo loko mo ya muke exercice ya pas so misila ko karaté. Na yo ko pa na yo noni debi ya noni na ba noni eza ba nzembo moko eza très facile et pas na ngai. Na debi za ba to ba ko karango tra aspiré bi. Rien. Pas na nga ba nzembo eza ba nzembo moko. Omoninga nzembo na pesa ka ba to ba exercice eza ba nzembo lo ba thème de bronze. Vous comprenez? Il y a un nzembo lo ba thème de bronze. Il y a un nzembo lo ba admirable. Nandi makite o, nandi makite o, nandi makite o, melelo nandi mi wana admirable. Vous comprenez? Si vous pouvez pesa un moutaye mango mais dégâts. Pour pesa mutu thème de bronze. Nazangi yo keser ba mango na viva. Ye mo pe monga. Nazangi yo lelo bela mia. Ngasko na mo mango. Nazangi yo lelo hemene ae. Hawa yonke nanti kalio mabonko pamba. Wana titre nango thème de bronze. Talanga basalinga izoba zoba o pola mwana mwasi ona linga mingi o bimangu ta defisanga ta mwa mabele natonga na bala mwana mwasi sola mabi bimangu ta defisanga ta mwa mosolo wana thème de bronze. Pona pesa mbaboti ya leki mabi mbolinga yanga na mwana mwasi hoyo mbotika koloko mpasi na motema nanga eme natikalisema mboko pamba bozongiza ye tika bipale mama natika lioho maboko mpamba aspiré yokani oh komegate wana basiko banze mwana siko pesa ngo bato mutayemba omona mnake no pesi mutu devoir vous comprenez pesi mutu devoir mais on ba biso beza makama nzambe pona ba biloko wana ba caisse mais 7 ans déjà il va na Samavele et tika li 3 ans. C'est les 3 ans, bon, bête la sous histoire à Kesserité. Donc on a 10 ans, on a 10e anniversaire, tout solo le marambeval après vidé. Après si donc on a Lucas qu'on a une opé sa bransard. Oh mais oui. Yo ne peut pas tout bransard. Mais pour nous danser pour nous king. Pour nous king. Donc on a Lucas Mouton on a opé sa bransard. Ah bon, ça va on appelle ça pas Mouton, bon ça va yo zo bransard. Maramba Kessé pour nga chikicha. Qu'est-ce qu'on appelle ça bransard? Non. Nzambet. Oh mais oui pour liwa ya Kesser et ya ki brisque. Liwa ya Kesser a kufa ki brisque mutarotike la bransard a mona na ngina noté. Mais siko tant on vient d'ailleurs. Tant na lobby hein. Tant on vient d'ailleurs. Tant on vient d'ailleurs banini toutefois. Mal moko pas Nzamba pesinga bransard abidi moi non de king. Pourquoi? Parce que na kenda robeta na kikwiti on a plein de concerts, na bidi bob miselanga ba kesteri tout bazana mboro bob miselanga tous les caisses na biso ba kestero ba bimana et pour ramener mutazo beta deuxième bob na open vala mais izaka boanya nde banini toutefois mais netingane na zabo esidi arranger so to keki kwiti na luta na on sala mouvement mo ba côté wana so na komi na on sala mouvement ba côté wana. Pour moi, la main n'a pas wilo, bah côté on a sali mouvement, mais orchestre n'a qu'un dingue na bango, bah zong son mouvement na écouter, mais a sali mouvement bah côté on a bon sigo yé, aza goût donc, aza même pas na linzaka. Yanen. Neti ba biso boy,
mais siko nga siko so na bina koya on a donc mon même na ba misene na obara bango tu ba comme ba misaluta siko aluta elle kekete vous comprenez aluta elle kekete et go sala ke bondeti ba koto na bo ndule za kuna baza kombe bana obenda moi de trois ba koto ba to die to papoli to songileyo olezala ke nem subalari be ba gebele bele ba boke kimvuka tambo die kimvuka ba koto na ba tuana ba de la kimvuka c'est-à-dire mais boke bele te kimvuka ozo kimvuka. Merci. Voilà. Chabwala. Kimvuka. Donc Kimvuka est ça groupe et Lisanga. Boke Kimvuka tuana Argentine le sala bimise. Programme il y a parti à Santa concert production studio ne to comme kita malé me boye bat balinga rayo bazo talo sikoyo to kaboni ndengeni. Oui, donc samedi 10 zélé samedi dans Nécropole. 10 zélé bisotu na Nécropole. Tant que nous en Nécropole, bisotu na retour boye chez Ombel. Chez Nanouche Ombel na plaza. C'est Guylaine Dongala. Et pas Guylaine Dongala, na plaza chez Nanouche Ombel. Tu beti wana vidéo 45 20 télé. Tu songi ba kishinga dima na sayo basende na des bonhommes parce que boma pas tout ça te na boma été wana mpangi quoi wana mpangi nanga 2021 nga lobby na lingi suba bilo wana te oliga na sampayo te na lingi pena sampayo te sko bino ba chroniqueur nde bozoya na babilo mora samai mais sko tango na samai nga sko kotoyo entasi na donc aussi déjà donc na vulumuraki quoi malgré baso ba tomba maboke mais na rolinga sute e bandelama mais bon et ça tout bien pour na 7e anniversaire bakimi vous comprenez te ko kutana na Nécropole mais si le concert la ki non ba chepena ke pati ya Santa kingandi oh mutavwezu oh luvwezula oh vous comprenez ba che li souté pourquoi parce que bika ke ya oyo asabeta bango ba tomba maboke. Si vous 7e anniversaire, soit 6 tombas maboke na année. Pour moni par année, na banabe taba tomba maboke moro. Bango to bazwa moro et les qui sont comme na 2e année, moro na DD comme na DD. 3e année, moro comme na 3 tombas maboke. Si vous ba na 6. Vous comprenez? Si vous ba na 6 tombas maboke, ngana na 6 coupes. Ngana 6 trophées. On a bara bango ba yuma. Ba yuma. Mais si vous masola ya pire mutu nanga sampa yote vous comprenez beta masola pire mutu te wana zane mutu nanga mais ba mieba wana bango te mot de la fin mot de la séparation programme studio ba mieba wana bango concert ba mieba te selenge ba mieba te pour lelo yo soki balingaki ke noto sangana de lelo to ba la danser na bralima pour bralima yo boya o ngana boya ki te ngana ndimaki bango siko batali ke oh bralima lobi kando pesa biso sans casier mais enveloppe à partir banozala na ndenge na ye mais o seka olegela biso nzoke ezalaki nango bongo te po bralima ngana zaki comme pion na bango brasserie wana naki comme pion na bango po bango baloba ke bon to pesi bino kesi ye alors na sima na ye bino boko vivre ba petit ba pesa ba figure ba pesa bena Figaro nga bien. Parce que bralima si autant à mon avis va passer ba figure vraiment bon parti à Santa yo bon ça mouvement na yo na bango bozo beta fara oui kana fukama na fukama ngabia na zibango vous comprenez aboké je suis le roi Golbert abunane dingwe et dingwa to sali kisa ndenge ni ba kozwa yo ba oh atala likolo ba gumba yo poko za na tante. Oso mbo masola ngaya. Oso mbo je suis le roi Golbert abunane dingwe. Donc il a dit au sala au asala rien. En bête kaka. Oh yo sala ba américain. Yo sala ba américain. Américain na kwa ba contact na yo studio programme. Oui, contact na ngeza bon. Plus 243 89 59 34 380. Vous boudé. Non, n'a pas si code. Plus non, n'a plus 243 89 59 34 386.
wana ozwi king pona bomba ngo souté wana ozwi king studio déjà toza na biso na marque à vidéo 45 mais neto vidéo 45 to vidéo neto sali da vidéo ezo senga sikoyo fona zonga studio na longola mwa biloko mwa mike kaka ko baksa te me ko longola na longola ka mwa biloko mwa mike après bon esili nango bato balinga ba to le sikoyo pesi bango nani mbote poto chuter mbote nanga na bandi nanu na Paris na bandi na Paris na Paris Gisèle Lovia on a petite sœur propre Juvel Lukaou bof na kati ya Paris toye nani na Bella Mifune qui a Belva de tous les temps Mifune qui a Belva de tous les temps on a donc grand prêtre avec 5 petits c'est là pour saison venez toye na London Jean-Marie Moulele le monument de Londres fidèle de cas sur les jeunes suspects de Londres vous comprenez ou à banque on a Londres na Paris na bosana yo Balonzo na bosana ye po pendant na Paris quoi masana te wana vena ngao wana master bawera ama roza kuta msupe master bansone wana vena nga pe abakati to sane pe mwa makambo ebele mais tellement bakosaka ye na batunde bakosaka ye mais to sane ba makambo to sane ba makambo bakosaka ye ozo comprendre bakosie na batamukili. Tant on vient pas au Temikila, batamukili balobi n'importe quoi. Interview salinga pe bengazi na côté levé na parler beba, abete nga lisonga be ovemengana. Eh bien ngote na bivemon bato amokili. Siko moni na monde na biso monde musical, soko landi batamukili. Yeba ngozo mitimu na libule loba la coste. Loba Didier la coste donc mitimu ni na libulu ju odindi. Vous comprenez? Mais so kité olandi ba bilobela te. Ozala non. Pièce sur le belité. Ah, tiens, vous avez un Gianni Versas, vous avez un Gianni Versas, Bouzoba. Pardon. Vous avez un Versas, Bouzoba Mundele. Bon, on a un Patagini à Dolce Gabbana. On a un Bengagebe Fumvulu. C'est-à-dire Fumvulu, il y a Franco Ferre. Gomme Robeta Santa Tomoto Mbele. Tobota Balifa, Boti Bakoko, Boti Bakoko, le Zagaga. Vous comprenez? Char de combat. Ou même na zamba ba lion na okota. Donc na na blouson Gianni Versas. Na pata Dolce Gabbana Gino. Na la sacrifice ya mbata pour au moins msuté afinte na benda yo na sola na mbuma. Entana mama tombola ote mais moni pena na l'action moni pena ke Gabanos. Heureusement même na bouton. Ah pepele na Franco Ferre na chaussette ya Jacquard. Au Jacquard, chaussette tout ça Jacquard. Oui bi Jacquard, muta bimisaka Jacquard ezaka nyarkos na papa wemba. Bango ce que ezaka siko ya ba carré. Et mais usko ba koma et pena donc Jacquard. Comprendre? Bon à part ça, nana papier mouchoir, nana teinture ya Bellwood. Bellwood musu pese na palin utaki pa Michaud. Vous comprenez? Oui. Et à qui quoi? Oh. Et ça n'a pas les points. Et puis, on a charango. Et on a bien noté qu'on a mais mon tonnerre n'y a aucun athée. On a mon pena na bimisi penete, na bimisi écran, na bimisi pena télé pena gaïtan. Écran pena gare, on a mon avandi pena boepan, na autre plan. Vous comprenez? Ah, on m'a dit donc toutefois affaire les arts affaire. Il était le King. Mais ba petit nanga ba zulu pe ba zapo bango ba linga ko to toucher king tout soko meko toucher ka king jino sona biga ke ah ebi ba hôtel film ba mbwa mo ba tami tout gaso soko bimira to mona meke mbango mo zongi ne ba peta ba zulu ba. Merci na sikolo micro oyemba. Bonjour na bato to botali biso o kutana biso sikoyo to linga bino mingi bato apoto bato a Kinshasa to se pena bino mingi. Merci au midembo une opportunité, merci na cordon, merci na bato to bolinga biso, merci na gloire qui a mouni, merci na toute la famille mon coucou, merci aussi na yo Pati Santa King Junior. Merci. On peut ce espace. Merci na fiston Kiwongo, merci nana Saka félicitations et quand moi je me sépare avec vous papa Rondi, je laisse les micros et pas ya King Junior Miziki. Haya lisusu na butu ya lelo yo
ya pesa kaka motema na ngai pasi ya mpamba nalali na kamona bokotala yo na ye nalamuki na mai na miso na kolela o baboti bayo jongimbi bakotuna ngai o balingi baeba o bazali kotuna o soki tokobalana tokolegisa ntango pamba e likambo yango mboka mobimba bakosekenga na sambo ekosambwa o na bandi komitungisa o toki tokobalana tokolekisa ntango pamba e yo jipengimbi yo kanga wayo